matondi mingi bandeko balandi ya ipai ni pai boyi malamu wakati banaka na biso na bino mama ya likambo ozali bongo moko ya balabala ya boleki ni tinda ya kokamata bongo bwanya pela moko mayele bino yango totombele biso na bino bolandi penza na angele makasi kibambi shintwa azali nani kibambi shinto yango auta wapi kibambi shinto yango azali na mabanzo tope makanisi maye ya bomwana ya bokutu ezaki olinge kani abimaki epa ikani elongoli ya biso na bino balabala ya boleki tikete topesa bongo ilombi mobali mbote na yo papa kibambi shinto mbote mingi Soni kibambi azali mutu abotama na famille simple modeste papa azalaka kosala epa mundele moko yango nalingi koloba nini nalingi koloba journaliste soki osali musala na yo bien bayebi rigueur na yo bayebi koyebi musala bakopesa yo respect respect wana ekotinda yo osala makambo bebo c'est pour ça nasengaka na bino bosala musala malamu kitoko bato bakosepeli na bino soki bato basepeli na bino okomona moko mosusu Soni journalisme yango eza na mbongo te yaka tosala kote oyo ozala conseiller na ngai okobanda kotouche 20 fois oyo eza kotouche na numerika sala musala wana omoni ngai ti lelo soki moto alobi émission na yo lobi ezalaki bien moto wana apesi ngai nde musala atombokisi nde yo nabi mais voilà encore il faut na satisfaire pe moto yo donc il faut na kende susu na sala makasi da kende penza na oui Nicolo parce que il faut pas na décevoir rien donc félicitations yo moi si ba féliciter yo keba moto wana za féliciter yo pona nini ce qui yo au conclure que dans nos comités mais baza ko féliciter yo peut-être baza ko féliciter yo po bazwa eloko mususu oyo yebite félicitations iza ko kweya boye boye ce qui eza pona kitoko na yo mi kitoko ekosila oyebi soki obali mwasi pona kitoko na ye d'ailleurs bon vandi ensemble okobosa quand même okobosa na elungite bokomi ensemble sikoyo aza kolinga makambo mususu habitude na yo ozaka nini olambaka malamu olaka kitoko akomona yango penza lisusu te parce que kitoko nde yatiraki ye mais soki sikoyo babali yo mais ka kose dépasser na ndenge ya kosala ke mobali azalaka na pose ya kovanda kaka pene na yo il faut kobenda ye na biloko ya kolia na gentil na accueil na yo na mayele na yo tout ça oyebi omoni donc koaffiche kitoko eza bien nzambe apesaki yo kitoko eza bien mais ezala kaka yango te cultiver biloko bon oza kitoko oza journaliste bainvite yo bokende kolia esika bokoki kolia batuna yo bamituna na Syrie makambo nini oyo oyebi te mais wana moni yo pamba alors akosenga yo biloko oyo soki olakisaka oza mayele akokinga kosenga yo te yango wana tozali na biso ya journaliste toza nde na musala mikolo nyonso ifo s'informer po batia yo bapiège te yango omoni andimaki parce que azalaki namoni aza kotuna ngai mais naleri bino bozalaki kuna kobangisaka biso tozalaki baétudiant okomona ozwi radio oza kosepela moto secret ezalaki nini nale namoni nabi akokwea na motambo na ngai akokwea mpenza parce que déjà asepelaka na ngai voilà nakanisi lokola naza mokonzi ya batelevizio na baradio privé nakosenga mpenza na bino nyonso bokende liboso toujours liboso kolala te parce que bafélicité yo moto afélicité ngai mpenza donc na suki na journaliste okokoma te parce que information eza koya kaka il faut maîtriser yango mpo opesa information wana aye kondima yo bokoti na bozindo buku ekomami mboka eningani mama na likambo mboka eningani parce que oyebi bien ngai passion na ngai ezali
soki na nga na yebi ko reconnaître mutu nzambe apesa ngai nani simplicité wana soki mutu asaliki loko ya bien na sepelaka na ye ata oza ennemi na ngai epuis ennemi okozala ennemi ndenge nini nasepelaka epuis nalingaka bato nyonso bayeba ke mutu oyo azali boye bango moko bakodécouvrir soki na se trompaki soki en fait ngai naza kokanisa oza nani ozali likolo bango naleli bakotanga biloko wana bakotala bango moko bakojuge me ngai ofrape ngai na lakisa mpe baninga mosusu ke moto oyo azalaka boye il faut reconnaître mabelite ya bato mpo bana oyo bakoya biso tokomi dia na bakoko me bana oyo bakoya apres bayebake donc bapapa bao baleka batika babuku ya boye batikaki bilembo alors soki moto asali makambo monene il faut kolakisa ye omonaka na baémission profondeur nasalaka baémission mosusu nakobenga kaka motu moko nabengaka professeur Lunda Bululu bato basepela baétudiant basepelaka na interview wana parce que ayebisaki bango ndenge nini aza kosala soki kaka blocus na lere ya blocus wana akomi na porte je ne reçois personne mon avenir est en danger vous comprenez bana pe ya campus bana ba université mosusu babi donc aza kosala boye yango aza na mayele bango mpe banandi nzela wana omoni mboka eza kokende liboso histoire na biso banani bakokoma yango kondo sakombi aza kobenga biso les chargés de l'information les témoins présents de l'histoire il faut lokola biso tozala bamédia soki moto ase distingue oyebisi bato ke moto oyo ase distingue parce que peut-être boyebaki te alongi mpo bana na biso bakanisa te ke mokili ekobanda kaka na lere bango biso tosi tobandi mokili tokoma totia na bafilme bato nyonso baza kose distingue na vie na biso baza pene na biso na yambaki pharmacien moko abandaka mosala ye depuis babelge alakisi biso ndenge nini aza kogere bana na ye baza kokota na gestion te soki apesi bango autorisation te voilà baza kopesa exemple na bajeune balanda nzela wana ekokomisa biso na progrès ngai soki oza lokola nalobaki na ebandeli kadima asali hotel ya monene okomi camarade na ngai parce que oza kobouger les lignes comme tolobaka na français alors biso nyonso bajournaliste ofongola miso mpo tolakisa na bana exemple ya baoyo oyo bakoka na bango à 50 ans premier ministre asali oyo asali biso tosi toleki banani mais toza kosala na mosala na biso tosala mpe tokende liboso tomontre exemple voilà lelo oyo elombe ntango okomi buku elongo na premier ministre na balabala ya ye olikiaka mpe mokolo moko pamba te oyebi mboka oyo malamu oyebi lisitwaye na yango bodindo na yango mokolo alobi tokomona ta kote kibambi mpe akomi buku na ntina ya mboka kongo ya bosomi mpe lisitwaye na yango etikali kaka oyo babengaka na lifalanse opportunité oyebi nayebisaki na baninga nyonso oyo bakomaka babuku kofingaka kondo maréchal nayebisaka bango na bi eza mayele mpenza te moto afongoleli yo porte na ye okoti parce que pouvoir échanger obandi kotonga ye kofinga ye non parce que ata baoyo bakopesa yo place à un moment bakoloba mais ye afingaka déjà moto ya liboso mais akofika mpe biso te donc soki makambo ya secret ya makasi babandi koloba makambo ye abima nano botika akende parce que ye akokritike biso akritika nani oyo aleka te okomprendre nayebisa bango nyonso lelo ata moko aza te okomi nyama ekila donc okomi nyama ekila donc soki babandi koloba makambo ya nani ya tina babi non
nyama oyo azala te omoni baza koloba nyama mais ngai naza kokoma nani buku na ngai mpo nalakisa faiblesse oyo ezalaki ya ye nalakisa mpe force oyo ezalaki na ye nazala témoin nasali mbula mingi mpona koma livre parce qu'il fallait pas nakoma na pe na sentiment nalobaka ye azalaki kaka malamu non asali ngai asalisi ngai nazala na ndenge nazali nakoki kofinga ye te nakoki mpe kokumisa ye pamba te parce que 32 ans akambi mboka oyo mais il faut kolakisa na bato oyo bakotanga yango ke oyo bosala yango te soki osali yango okosuka boye mais oyo bosala yango soki bosali yango eza qualité donc nasala eloko moko mais sikoyo eza kozela opportunité soki nzambe apesi biso makasi ekobima sinon ata bana bakopublie yango bato bakomi kobanga mbola mosusu atako balobi mokolo mosusu awa bayi mosala biso baoyo papa abimi mboka atiki biso na kisasa ntango molai bamikela bia kibambi asundoli chaîne na ye akipe yango lisusu te akamati makambo mosusu alingi kosala kati ya makambo yango eliki ezali obeya kokoba mosala bopandisa yango to mpe makanisi ya kobongola balabala ezali na kati na yo oyebi ngai na longwa Lubumbashi na 78 to utaki Katanga to yawa na mitu na biso kozonga na Katanga ezaki susu na plante moko mususu nazali na hotel ya Caravia na Lubumbashi mutu moko atulinga epai na yo wapi ah mais epai na ngai wapi minga naza na chambre nono esika na yo penza wana ndira kaisi ya bibe koma na uta awa na banda musala na ngai awa naza ata na kamwa parcelle te mais c'est grave na kosala ndenge nini po nazwa ata kamwa quelque chose lokola Katanga eza cuivre eza banani nakota pe na makambo oyo muke peut-être kopesa ngai makoki na tongataka mwa quelque chose pour na bana bana bakoyawa naza Katange bakoyawa balala na hotel omoni interpellation et nazwaka yango lelo oyo naza na kamwa eloko na Lubumbashi soki bana bake kuna esika ya kulala ezali na tongi kaka na Kisasa ya capitale te ndako na capitale mais epai na yo oza na eloko moko te kondo maréchal azaki awa azaki na mboka Guadolite na ye bamosusu bazaki ya musukro na bango ngai nakokende nakotika mokili kaka boye sa eloko moko na nani eza pasi mingi mpona nini epuis boyebi ke ata okei musika lelo oyo kodirige entreprise na yo très facilement internet kasi bana pe bakolaka penepene ya papa na bango te komona papa akoti abimi epeka pe bana bopikiliki okati ya nzoto na bango eliki alobi na bayebanso oyo ozalisi oyo okeli bokona elo natalaki etando mwana mboka lokola Chantal Kanimbo akotatola obi soki azali Kanimbo moto ya memai ye na mapeka akomise na gbende ebon kibambe shintwa bamami na masengo bato miki okati ya bala non bazako oyo bako baza solo te soki yo moko omipesi biso totanga na psychologie pour adulte eza investissement oza kopesa na makambo oyo bakoyebisaka yo nde kopesa yo makasi wana mais okoki koya penepene na kibambi shintwa mais yo oza kolanda makambo oyo aza Chantal azaki mutu ya personnalité ya makasi aye mais aza kotosa nyonso koyebisa ye bako mosusu akoyebisa yo mokonzi me oyebisaki biso ke makambo basalaka boye lelo osali mwa ochange na bi yo landa ngai
mais nakolanda ndenge nini parce que olobaki boye tomoni ke to de ngai nde naza chef wana landa mais omoni discussion ezali personnalité na ye ngai pe soki nakutani na bato ya personnalité ndenge wana na pe koyokola ndenge nini ya kokamba bango parce que nakozwa ka mosusu ekomi lokola contradiction na oyo napesaki liboso na oyo napesi ngai nabengi yango la fantaisie du chef. Lelo oyo tango tokokoma na likambo mosusu na 2006 2011 Kibambi Shintwa akamataki mokano ya kokoma molobeli ya baimboka okati ya parlement atako mwa kokoso ezalaki atako mwa makambo yango ekendeki lolenge pene okanaki yango te etumba yango ewana otiki to pelobi soko maoki epesami okozongo mpona kolobela mboka ndakoyebisa yo boye 2006 nalingaka koswana te 2006 tuna bakinois boni bavotaka ngai tuna bombole ye nde alandaka mpenza makambo nyonso ndenge nalekaka ndeko na biso balobi aza maladi chalupa ayebi na mutu na ye très bien que nalekaka bosenga ngai nasali effort après effort wana nakwe pe maladie parce que nasaki effort nasaki campagne mais ce qu'on appelle du porte à porte makoki ezalaki naleki bolinga kosenga isusu napesa mbongo mpo naleka wana Kibambi Shintwa na Katanga 2011 nalekaka bato nyonso bayebi mais o politique ya se ya nini yango ekoderange ngai pete makasi ekolembisa pe ponani aussi longtemps nzambe akopesanga makoki tokobunda tokolombe matondi mingi toki kokuma pena penepene ya bokabwani na yo na kati ya manaka mokolo mwa lelo na bana yiso yo boti na bana yiso yo ozalisi kati ya makolo mayo okolikiaka na mwana moko oyo ozali kolikia akita na Kibambi Shintwa moko na lobe pamba te bakoloba ete bakoyebaka nzete yiso ekozala mbuma na yango pe mwana yiso ozalaka matalatala ya libotali ya ye lobi soki Kibambi Shintwa azali te Kibambi oyo kolikiaka moko na lobi ete akotika na ngwende ya makanisi ya etumba ya makanisi mayo ya lobi na balabala oyo esi olengeli ye to pe na yino milengela mite il faut kotika nzambe apesa na mutu nyonso nzela na ye ngai na bamususu babengaka koko na esika tobetaka tennis na biyo oza babengaka koko mwana ngai asuka aza na 16 ans donc mwana ngai asuka aza na 16 ans donc oyo akolinga kolanda lokolo na ngai akolanda lokolo na ngai na bana basi mibale balobaka lopoto nakanisi koleka ngai te mais bakobundaka po baleka ngai mais voilà tobundaka bango na ngai bango balingi baleka ngai na bokoleka moto asalaka greco latine ndenge nini voilà donc ezali ouvert mwana ngai liboso abala déjà aza na bana mibale nazaka na bana basi mibale bao misusu wana mibali bango bamususu balingi bazala soda musu alingi aza akende boye musu alingi akende boye na baoyo baza nano basilisi secondaire te moto nyonso aza na bénédiction na ngai asala oyo nzambe akolinga asala parce que regarde musala lokolo oyo toza kosala ngai nakanisaka ke eza lisano parce que eza musala nalingi naza kosala musala soki naza na lifuta lale nazalaki moto ya musala naza komituna mpona nini baza kopesa ngai lifuta aloke ngai naza kosakana parce que nalingi musala na ngai yango nayebisaka bino kosala musala oyo olingi ezali plaisir makasi okolembe te na age oyo nazali
moko mosusu bokomona soki nasilisi makambo naza kosala na Katanga nazongi na koti naza kosala journal po bilenge oyo baza kolanda ngai bamona ke nano na lembi nano te epuis soki nakomi wana il faut bazala penza oui bamilengela na bokokia oyo na mutu na forma na RTNC alobi me soki yo oza kaka wana me biso toko na bibo ngai na soki nakufi te nazali kaka bon soki nzambe alingi banini baride komi ebele wana peut-être nde nakotika mais soki moi bongenge ezali na ino kino sikwa oyo ezaka omoni ke nanuni penza te nano ekomi atanda mbote nakolongola mosala non donc mosala oyo toza nango eza mosala kitoko tolinga yango bien tosala compétition lobi na lobi oyo oza kosala journal babi oyo aleki kibambi na kosepela makasi na kotanga kombo ya mama moko bwela nasepelaka na journal na ye afusaka na RTNC nakanisi soki alandi kaka nzela oyo alandaka akozala parmi baprésentateur ya makasi bokoki aza komata bamosusu na kotaka bato nyonso te basala makasi parce que naza kozonga tokobunda nyonso wana po tokomisa musala na biso likolo nga naza formateur soki boza na besoin ya baconseil muke nakopesa bino baconseil soki boza koluka basekret muke nakopesa bino basekret mais bosala mosala malamu bakorespecte bino parce que bolobaka baoyo balandaka bino bazali parfois 10 fois plus intelligent que vous. Ah oui, bateau baza mayele koleka biso baza. Mais alors il faut bino bozala pe mayele bosala musala na bino na ndenge elongombani bako respecter bino makasi bako proposer bino makambo ya pamba te bako respecter bino. Et puis ouais bien aux hommes sala na radio liboso lelo comme na télévision ngai soki naza kolanda yo na radio na koki koyeba bana na ngai nyonso te mais naza ko imaginer mais Sony yango alors que le karamigo nyonso wana moko na monaki na de Sony yango mais ngai nazwaki blague na Lubumbashi radio eleki télévision parce que soki bato baza kopesa yo forme oyo balingi na makanisi na bango moko na Lubumbashi mama moko aye po atuna Jean-Pierre Lepar eza nani yaza ko fabriquer ngai na ndenge yo alingaki aye komona ngai nazaki maigre comme un clou abi ce n'est que toi abokeli ngai soki combien des aïrwana alobi naza déçu ngai naza kokanisa que oza penza mutu aloko ale kende komela masanga a démarré azaki na Mercedes mo avec moko verte donc radio eza magique bato baza kusala na radio basi décourager te ba continuer eza lokola moto ya biso asalaka ba film Trésor bayebi mayele azwaki oyo wana mayele baza kuluka trésor baka azalaka ndenge bamona mayele wana nga mutu napesaki ete ye moko mutu apesaki eza mayele moko bien matondi mingi elombe tokabwani penza ezalaki esengo na ngai ya kopesa ngai ngenge to pe balobaka na etuka ya kisasa lupemba to pe kofula na tina ete tokende liboso tokolaka yo ete tokosala bosala oyo na etumba penza na tina ete tolonga moko na lobi. Merci.
tokabwani awa bandeko bangai bakulutu bana ya mama baimboka baibonso bandaki biso na angele pe netingia ute bande manaka moye tala likambo iso ezaka bongo na efe olia yango ezalaki bongo mama ya likambo elongo na elombe kibambi shintu wa baoba ya Afrika baoba ya ekolo Kongo ya bosomi baoba mokili na mambi matari bongo pandisango bandi biso na angele pe na bokebi iso balokolea mondele motiami ndingisa obengi biso bokaboli bwania pela moko mayele botika tango iso bekonda itandola bino eke ya numérika boko tala mokolo moko te na bokakemi ya mabanzo to pe bokozala jamais d'ici tokabwani awa ndoko ndeko ndongala ataki na nzela malilingi mpona kosunga biso elongoli ya biso na bino soko mokolo ya pema amondimi tokutani mpona ntina ya mbala ya nsima ezalaki bongo mama likambo.